Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mboto na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso bwebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzira bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba manaka ye yaka mpo ya koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basoufflement ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto fandi na mabele ye tonda nkita tarantina nesongi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mponi nite bangunza kati na religion africaine bayeli lisusu bongo ko tsongisa moindo na esika abungela tarantina manaka mabiso mabianga mibongo to kanisa yambo penza ya kokota na bozindo ya masona biso ya mokolo molelo to kanisi kokabola mawa na bandeko na biso ya Beni jour pour jour lelo to kolikeze bongo mubumine baze kokutana na bankokoso ya bonkufi liwa ya nsomo toze kokenda na bango na motema lioko mokolo moko makambo mana makosila lelo lisusu mokili eningani kuna na Congo Angola baze ko refule to kobengana bongo na kanda bandeko mingi ya Congo Kinshasa oyo tokoliki ya boze komona bilili bino bandeko nde botindeli biso bilili mana eze kosala pasi na motema malelo toki tokomi soko te na 200 000 refoulés au basé na ino na ba condition ya malonga te basé ko senga aide na gouvernement tozala bato tokanisa peuple wana bazalaka be mokonzi soko peuple azali okubenga ma mokonzi soko ozeko kamba okokamba banani bibwelete banzetete ozeko kamba peuple bokanisa bandeko mana bazena ntina mpo lopango yeto zena yango ya République démocratique ya Congo eze kaka lopango na bino ba dirigeant te kasi eze lopango ya biso yonso lopango tata tiki ezalaka be na bakulutu te ezalaka be ya balekisi mbula te kasi ezalaka ya biso banso baye tobotami bana ya tata ata biso baye na ino tozoi mayele ya kosimba misolo te kasi bokobanda kosalela biso po biso pe toze na même droit ke bino matondo yango ekumbi biso na masolo ya mokolo molelo tolobela na ino motu ya peuple congolais tokoliki ya bandeko mingi bomo mesano baze bongo kokomela biso tango tolobaka manaka ye kolukaka kozongisa bongo conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tokoliki ya bato mosusu balobi eze kosone mabe bobimisaka lokwa bato yonso bazanga conscience boluka lolenge mosusu ya kolobela to ya koidentifier mosala yebino boze kosala matondo tokoliki ya tolobaki yango na manaka yeuti koleka chef de l'État autaki komema ngambo tango auti koloba regret na ye asali te na peuple congolais moto ye alingaki asala ekumbisi bango ngambo mingi na eteni ya opposition akutaki bato banyama
akutaki bato bibwele, akutaki bato biloko pamba, yango wana falaki na yasala na bato, abongolo bato. Récupérer, ata maïmazé positif, kokomisa yango négatif. Lelo, alobi eleki, police moko ya nzila, ndenge tokolobaka roulage, auti kobungisa bongo bomoi na ye, na gare centrale, na kolukaka bongo kowelela clé de contact na chauffeur. Soko chauffeur a démarraki na kanda, soko ndenge nini, akoyi apasuki moto. Abungisi bomoi. Lelo, tokomi ko supporter les insupportables. Maye moto akoki kondima te na bomoi mai, lelo tokoma kondima. Tolobaki na masolo yeuti koleka mabe koma malamu, malamu nde koma mabe. Pene na biso, oyo yonso tokokaki kondima te na bomoi na biso, yango tokoma kondima. Yango tokoma kondima. Tracasserie ya ba roulage lelo, eze nango lisusu loko ya sonite, bakokelaka yango sonite, babundaka, badiembelaka na mituka, ba image tokoliki ya moko na moko bato ya réseaux sociaux boze na yango na bambula yeboleki euti koleka bolimbisi na Lubumbashi chauffeur moko amitumbaka na policier roulage policier ya ntila Tracasserie atangi ba étude selon ndeko chauffeur po yambo kufa azwaka tango ya kosala bongo interview asilisi ba etelo na ye te na niveau universitaire mosala ezete nde amilobeli aluka tali nzanzaki zaka moko abanda kobula na yango kuna na Lubumbashi. Mais Tracasserie ya barulage elekaki mokolo wana akokaki ko supporter te alobi na roulage alobi na komisala mabe pe na kosala makasi tokabola mabe wana na yo na komitia moto tokozika na yo kita na motuka na ngai lokwa ba roulage ba meseni kokomisa ba chauffeur lokwa bibwele biloko na bango pamba amonaki yango ndoto finalité chauffeur a bloqué ba portière ti ba misopeli soko carburant na nzoto pe na motuka ti moto suite akangaki roulage wana te na suka roulage kuta kufaka sur place ye au moins akendeki te na hôpital esika salaki même interview soko ya 2-3 minutes yambo ya kokufa na mwangonga ya si lelo bateki bilia basalaka yonso kolandela posa ya bango moto akotekaka mafuta ya mbila po kokoka te kosomba mafuta ya qualité po soka sombi mafuta ya qualité na prix d'achat et abalisi na prix de vente akozwa bénéfice moke esengi asomba mafuta na prix ya se donc mafuta ya mabe mpo azoya yango bénéfice koleka yango lelo bakoma kotia bakisi ya singlos na mafuta mpo engalisa mafuta oyo kokenda kosala na nsima nkufa mpasi malade na moto asombi wana etali ete bayeba kotekaka nguba ya mobeso to pe nguba bakalinga na tango ya mwa bileki bato bazalaki kokabola nguba epoli na nguba ya malamu po eze malamu tatekela bato
nguba epola. Nguba epola ezaki kotekama na bayeba kobokoloko ba pigeon to basoso. Lelo na bayeba kosalaka kwanga. Tango yonso asombaka nkasa ya kwanga ebimi mabe. Bénéfice ezeko kenda. Esengi na ye kolukaka nkasa oyo deja ba utiliser ati yango na premier plan mpozwa quelque nkasa ya sika nde akotia likolo. Soko ekopesa malade tote yekuna azete yadzwa asala misolo. Lelo ba chauffeur taxi, ba chauffeur ya ba bus ba créer formule na bango demi terrain. Ba koki basala course normale te selon bango pour carburant mataki. Mais pour ya bango esengi bakataka ndambo ndambo. Course ya motauti kitambo magasin ipene ezalaki soko direct soko 700 francs prix l'état tia bango bakokata yango soko bazui sakombi 1000 francs sakombi bazui delvo soko 700 francs delvo te ipene soko 400 course ya 700 francs bakomi kosala nango 1000 et quelques francs. Moto akoloba te pour carburant mataki. Carburant ba matisi soko 200 francs. Chauffeur a matisi soko 300 francs par individu, par client. Wana tokoloba te. Bolimbisana luka lisusu ata mwa bandakisa toyebi ke bino pe bandeko balandi esika boze ko multiplier bandakisa lisusu oyo ye biso to bimisi te liboso na bino. Baye bakotekaka madesu bakozwa madesu ya moins cher otolobaka yana ato tibi carbonate ata osilisi saki ya makala ekotikala kolemba te. Adjoi madesu ya malamu asombi ati likolo échantillon po ebenda clientèle. Po ebenda clientèle. Madesu wana ya makasi soko ekopesa nkufa soko ekopesa malade mpo ya ye azete mpo ya ye tali ye même pas. Soda batindi na patrouille, policier batindi na patrouille, souwe na ye lobi azonga na 4-5 téléphone oyo abotoli na bato. Akutana na moto azeko kenda hôpital akotreze, akutana na moto azeko kenda matanga to auti matanga akotreze, mawa to pasi yeyo zena yango etali ata na seconde te. Obeli okei na hôpital, dispensaire, clinique, tango mosusu omemi ndeko ba médecin ba moni ete ndeko ye ba ye na ye soit trop tard akobika lisusu te, mais bako recommander bino ba examen bordonnance ebimi po bango pe na tour na bango il faut bali aloko esi bokomaki wana po un peu plus tard ndeko na bino tika moki etali bango te. Boza la famille pauvre ou riche etali bango te mpo ya bango bayebi lokwa bokomi wana boko finir par kobimisa misolo po na chimie ye boze na yango ndeko na bino azonga na bokolongono bwa nzoto ata bakosenga ba million boko sala makasi ata boze famille pauvre lokwa boyaki na centre ya monene boko se demerder koluka misolo bango bazwa.
ata na sima ngonga baebike bakolelisa bino. Kaka na secteur wana bokoki koya na moto basimbi ete na ndenge bokomi na ye nano babandi ba premier soin te ndeko atiki mokili. Mais facture ya mbeto ye kobima. Facture ya lolenge kaka bakotisaki na salle. Soko soins intensifs, soko salle d'urgence. Ekopesa pasi. Tokei na ba homme religieux. Mpo ya bango be mabunza na bango. Vi ya bandimi na bango ebe ba ebonga. Mpo ya ye soko boye matière à préparer et c'est pour na revenir na ye. Pour ya revenir na ye. Ebe ba ebonga ya ze kuna te. Mpo ya ye misolo. Journée fériée ekozalaka te. Po ya mabonza. E ezala te na seconde moko to na mokolo moko pasteur a récolté misolo mpo ya kosunga bandeko ya ye oyo baze na vie médiocre to vie mpasi. Mpo ya ye ze rubrique sur rubrique. Ba maître avocat lelo justice lelo yambo basala déjà bakosambaka na moto ya mbongo te. Cela explique que mayabike yaba magistrat yaba avocat il faut pesaka. Duplicateur papier duplicateur il faut pesaka. Soko ze à mesure ya ko pesaka ngote tant to ze ko ba maya ya bike papier duplicateur et ze ba 50 ba 100 $. Raison pour laquelle le belé bazalaka na ba dossier iye bazalaki komi mona bazé na raison mais ba perdre yango pour ba sambaka na bato baleki bango na makoki. Maye maso ye to bendia wa to épingle soko to ko defan kota ya bapaya bino pe bobakisa et kumbi biso na kokenda koloba toze na problème d'homme moto nini eze kosala moto wana azala te moto iyelongo bani na société. École, église, environnement. École, église, environnement. Yango esali ete tozanga bat. Kunande moyibi ya kunezaka légaliser, protéger. Officiel moyibi ya iteni ya politique. Espoir ya bato ebungi. Yango bato bazeko kanisa. Akulutu nanga ndenga zeko babosoka komilelo mo politique, akoka bendanga na cabinet, akoka bendanga na ministère. Pour 500 et quelques sièges. Il y a pas député. 15 000, soko 800 et quelques candidats. Batouana yonso, bazeko ya po ya kobongisa. Point d'interrogation, to ebi mitema ya bangote. Mais tolobi alors que bomi, homme congolais, en particulier, en général, homme africain, école, église, environnement. Pour nini tolobi école. Etelo, etangisi, moindo te, ntina ya kozala na moindo. Kure ya yambo, na etelo, religion.
malgré kuna religion peut être na part nango ya responsabilité, mais okei na etelo kuna okuti religion kure ya yambo. Religion wana yebisi biso nini bankoko na biso bazalaki ba culte, bankoko na biso basalelaki mpungu qui signifie bondoki. Biso yonso touti na Adam na Eve, biloko ya mokili ezali na ntina te, toluka biloko ya lola wana otangi yango na etelo. Esika moto akei koluka bwanya pe mayele ya koluka ko sauvegarder ko protéger maitata akeli kona si apesi ye kuna deja bamiyebiseli yo biloko ya mokili ezali na ntina te. Ata ozalaki na bilembo ya savon okotia yango lisusu molende te, bokasi te, po secteur wana batangisi yo ezali na ntina te. Kuna balongoli yo malembe bolingo ya kozala moyindo. Kuna bakotisi yo na motu loposo pembe ye nzambe bafilosofi yonso kotanga ya kuna. Même soko tangi Aimé Césaire okomona ke boton na ye oyo biso tokotangaka ya mayakomi kuna na mokili ya malili ke tango azalaki na mabele ya Afrika. La majorité ya ba philosophe, la majorité ya ba écrivain ya bato ya mayele na mokuse loposo pembe oyo yo moindo ozena ntina te, référence ezete kuna esika balakisi na yo bakotangisa yo bankoko ya biso bazalaki kolata écorce d'arbre, bazalaki kolia baracine, balongoli yo likanisi tango balobi baracine, balongoli yo likanisi ya mbala manioko eze baracine, bamemi yo na likanisi ya kimbiolongo mogombo kitamata okei na mokili mosusu. Religion atiki yo te oyo akangaki yo kuna na etelo ayambi yo lisusu yenga yonso po aloba na yo nini. Biso bayindo tobimeli na baloposo ya libabe po aloba na yo biso bayindo tobimeli na baloposo ya libabe. Soko na baloposo na biso bayindo ebimi na bana ya libabe na kati ya Biblia ingeta. Tobimeli na Esau, soko na Esau te na mwana monaka bolumbu ya Noé, soko Sham. Mpo ya biso tobengeme bana ya Nzambe esengi na biso naino kondimela, esengi na biso naino kondimela mwana se moko oyo Nzambe abotaka na Maria. Sima nde biso pe tokomi bana toyebite soko tokokoma pe bana ya kaka ya Nzambe, to soko tondimeli Yesu tokomi pe bana ya Maria, to tokotikala kaka bana ya Nzambe Maria abota kaka Yesu. Point d'interrogation. Moto wana oyo aze dévié na école na etelo adjongi na église ba effacer cerveau ba effacer raisonnement ndenge roi Léopold atindaka na ba missionnaire ba apprendre moto moindo à croire et non à raisonner. Moto moindo ba tika yo na mokili o vivaka na émotionnel, vous êtes plus émotionnel que réaliste. Moindo wana aze parniete nini babendi na environnement na ye. Milangwa, bondumba, distraction, maye malongo banite, yango bati pene ya moindo. Mode religion qui tendi, kuna balobi bien coiffé, bien parfumé, bien débarqué. Botala la majorité ya bato ya etele wana kulutu elenge oyo alandi école wana to alandi environnement wana suka na bango, suka na bango.
na bondumba bouti kolanda phénomène ujana na sepera ki penza koloba yango te pour ça qui regrettable tango na moni gouvernement congolais a s'en charger na bango ba opposant bashiriki nini bana wana baze kolata bongo baze kosala bondumba bongo mpo batata na bango baze impayé. C'est pas si moindo batili ya environnement ya bondumba musique balimité yé censé y a responsabilité mbongo moindo alukaka makasi na bomoi eze po kokisa bizaleli to lolenge ya environnement yezingeli aluki mbongo makasi po kokisa nini kolata malonga ko se parfumer ko débarquer ko mela masanga pe kolala na basi yango alukeli mbongo makasi na bomoi yango lelo bomoni pe ata ba politicien ba renare yebaze ko ya et pa na biso batoto simbi fromage baze ko kumba kaka environnement wana loko l'échantillon po balakisa bino lobiso ko biso tozwi bokozala malamu na nini tala bokolia bokolata bokomela bokosakana yango discours ya bayi politique na biso nzoka nde environnement wana environnement ya motambo yango tozangi homme africain yango tozangeli un homme congolais capable lelo bato bapesi impression to baze kopesa impression moto akobongisa mboka ye faut nécessairement to obligatoirement abimela na opposition mais c'est faux to revisitaka histoire boni tango nini na bamboka nini oyo boyebi moto moko autaka na opposition ayeyi kosala na pouvoir to akoti na pouvoir améliorer etamboleli to bobiki bolamu ya mboka ena surtout na Afrika awe pa ina biso lelo bakomi bao mabatre mais tango baaki na opposition bazalaki pe na ba discours bazalaki pe na ba projet de société bazalaki mitema malamu bazalaki kopesa impression donc bakoti na bâton magique transformer République démocratique ya Congo Germain Kambinga te asali te alongwe bino bandeko balandi to éviter bilan boko pesa ya ye mais il était un opposant azaki koloba français moko na éviter o elamba mikaka na nzungu kuna na France bakitisi na sani batili kwa mesa français azaki koloba elo kwa azaki koloba komanyola français yango malamo pe kitoko peuple congolais apesaka elikia akotoki asalaki bobanda ko calculer nini na mayalobaka tango yonso yale kaka na opposition oyo asalaki ata moko yambo soko balongolaka ye azalaki na référence te mais na environnement ya motambo se retrouvaka baye bazalaki na posa ya environnement wana na ba retrouvaille na bango kuna sans problème tozwi tomalo waka papa na biso excellence lelo banda akoti akutaki misala mbongo ezalaka te vrai ou faux point d'interrogation papa Kengo wa Dondo asalaka lelo te président ya Sénat ainitiaka nini mpo ya bolamu ya peuple congolais
tosisa kotanga bakombo ya bango te bino mpe bobakisa bongo nde bokokoma baresponsable bino mpe bobakisa ya bino bakombo ya bato ye bazalaki na opposition bayaki soit na gouvernement soit tel elo bakosalaka na opposition oyo babongisi vie ya bapeuple Congo na mobali azali kolinga mwasi na bosembo na mobali azali kolinga mwasi déjà po envisager un terrain moko nzoto ya mwasi bango yonso bakolembisaka mongongo bakolobaka na mongongo ya kolembeseke tango mosusu kutu moto ayi na sembo azangi ba proverbe azangi ba verbe moto yayeyi ko exploiter moto ayeyi ko découvrir embouchure ya fleuve Congo ye moto akoloba mingi ye moto akopese masese masapo masakoli asi kopesa na ba prophétie nano bandimi ete me esi apesi mboka bana bakobotamela nano bapesi ye ya note ya bolingo ya zeko senga mesi alobi bakombo ya bana na bekole ya kotangisa bana na ye bakombo epesami nano bapesi ye ya note na mwasi shalobi date ya mariage na maison ye kolatisa bango bo tokolike bandeko basi boze kolanda pe biso bandeko babali to yebi ba espoir bongo ekeseni nini na ba politicien ekeseni nini na ba politicien te nous avons un seul problème d'homme oyo chef de l'état arobaki akokite regret na ye a transformer peuple congolais te moyibi ya baroulage bandi na tango ya président Kabila je ne crois pas moyibi ya baroulage ebandi uta tolobaki yango mikolo mileki babeserese babengaka misolo biloko mabe oze na biloko mabe na poche wana Kabila moto atindaki te policier aye kointerpele moto nano asambi te atie kraka na miso ya bato akobambola ye bambata lokola yeyi kaka kokanga yo fo asambwisa yo ayimilie yo na miso ya bato raison ou tort nano osambi te nano bakondane yo te me ye esi akondane yo akotia yo menote fo atambwisa yo soko 500-600 mètres à pied bato babanda kotunaka oh mwana mobali wa mwana naka serie nzoka azalaka moyibi un peu po ya biso soko bati yo kraka oze moyibi bambeba wana ba dérapage wana uta époque coloniale mondele matière toze kotanga lelo na école oyo sali tozanga peuple ya mayele ya conscience nani akomaki mondele. La preuve en est, naba basé na diplôme, o batangeli epai na ye. Naba basé na diplôme, o batangeli yawe epai na biso na mboka. Sangisa bango tia bango na terrain bilan négatif. Tolobi malamu, naba batangi epai na ye. Naba ye batangi yawe epai na biso na terrain résultat zéro. Cela explique que epai ya moyindo atangi te maye oyo kolesa kibomoto na ye. Maïma somat atangi, elle est cité cerveau naïe. Et rendre yete à mesure. Ya commis songa ya commis c'est la biebiso c'est la biango pour ça. Yango moindo a qualité. Yango moindo a facilement corruptible. Yango moindo a égoïste. Yango moindo a fainéant. Yango. Nzoka soko moindo atanga. Ma ko nourrir fort intérieur na ye ma ko nourrir âme na ye esprit na ye pe corps na ye moyindo alingaki azala page esika soko ba chinois balobi ba européen balobi ba congolais to pe ba africain ba indo balingaki pe baloba lelo tomoni manifestation officielle leki
ba chinois ba kotangisa pe nkota na bango awe pa ina biso na République démocratique ya Congo. Et le gouverneur, et les diplomates, et les ambassadeurs, bakei et salimi wapi na salon rouge ba beti maboko lokumu et peut ba promettre kuna pe na Chine tokotangisa bana na biso ba langue nationale na bino. Esclave venant maître bakoki ba négocier sur une même table. Je ne pense pas. Traité d'amitié toyebaki yango po tango totangisaka makambo ye tolobaki Rwanzinganku na João Primeiro to Jean Ier à Portugal batongaka alors traité d'amitié oyo ezalaki stratégie ya ekoteli ya bamputu wana. Mais tango Rwanzinganku azwaka kombo ya Jean Ier roi ya Portugal atikalaka te kokoma Nzinganku oyo ezalaki lisusu traité d'amitié te oyo ekomaki moko akomi na se mosusu akei bongo likolo. Moto moyindo azali na mawa ya ndeko na ye te. Baye bakoti na Beni bamassacre bayindo po nini? Respect ya frontière ya Berlin, respect ya ba frontière yi mondela imposa na zeko boma congolais oponga na zia angolais. Mais bota la façon ba mboka ya bayindo bako se refulaka bomonaki awa mikolo miuti koleka opération mbata mokolo na Congo Brazzaville ndenge basala bandeko na bango ya Congo Kinshasa ya Congo ya Angola bomona na baimbwa elia ba bébé ya ba Congolais pendant le refoulement. Cela explique que peuple congolais est inconscient et les peuples africains mobimbande est inconscient. Bangolais basé inconscient, ba Brazzaville ba inconscient, ba Burkinabé, ba Camerounais bango yonso basé inconscient. Face à l'opposo pembe. Soko tel l'autre kokokate ko pesa Belge Mandoki, Thomas Koki, asomba Mandoki a la rébellion attaqué nango Belgique. C'est que biso to zene ino batote. Pour vous allez comprendre que même phénomène comme Mwena Sapo, et ça qui n'a main noire et moko na sima. Main noire et moko na sima. Mikolo koya to kotangela bino ba guerre ethnique yonso yé et déstabiliser mabele ya Afrika. Mungwandi na bangwaka bandongwanaka beaucoup monaki mondela zalaki na sima. Adui minoritaire ya bato atangisi bango azuba misusu a privé bango accès na enseignement pour le bagana basusu wana binonde ba vrai autochtone binonde tribu royale wana bazé esclave bayaka koya wana bazé inférieur batanga kapete et bino bokomi animé na lolendo ya suprématie wana basusu bakomi ko sibire kobwake mawana na se etikali bongo de génération en génération bay wana bakomi longola bino na loboko balobi bango babimona ka bango po batangi po badui baze komona biso tokolakisa bango biso pe toze bakolo mabele bao kuna pe balobi biso na bango lokwa batangi te baze komeka na biso tokolakisa bango biso nde esengi toza na possession ya mabele mpo biso nde totai etumba ebundi ezikisi bamboka lelo ba pigme na ba bantu nani pigme nani bantu bango moto basalite bakoko na biso ba différence aka soudanais na nilotique bakombo yango nano na bankota na bino bobongolo yango pigme na bantu po mbake ze pigme te mbake ze ne boleki biso na mayele bolandaka manaka ye sans tendance et sans parti pris. Tokoliki ya makambo mingi ya koloba mise kasi
etandweze ngonga kuna baze kotia biso pression tokomi penza na suka tolobi tokenda mikolo miye malembe na maimatali social bomo ya bato na maye tali conscience ya bato mingi ya makambo mize bokotalaka kasi boze komona te bosufri tokabwana po ya mokolo mo lelo tokokutana na bino lisusu na manaka isusu na mikolo mizeko ya tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima matondo